My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed, because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free, because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. Esimbi nango te bakiso pesa kinga na ke nango ndongo no bali nanga bakondiso pesa kinga na sala nyonso papa na bwaki esimbi no karate Kubangelo kote Akosala kote la za Nakani si mwani uto mwaninga kabala Ndiye baka na hili saka yu Tangu Isala kake basta la fuati Ndeki bandaka kuni na bongo Papale kwenye sala kana mboka Nayaka kwenye bisayi Nandengela sala Nito ya luba kake izonti na ye papa Swaka kaka yukasu ya papa Nimi saka bini kaka ni papa Nikila papale kwenye zate Mwukini yomesho Ndika bini kwenye kuna kaya mkaji Nda soka na ye kaka makasu ya pamba Nakani si hivi ya mboka Tangu sikoni papa leki na yeye. Ndio bandi kuluba. Wapi ni kazi? Alexi ndio mwenyewe. Wapi ni kazi? Nani ajui ni kazi? Ni kazi njonji ndio. Atoke mwa gene. No. Isingilingana mwana ni kazi. Di kasu. Mtu azwa kengote. Biloko yupina kuzwa tasunzula. Tutika na bisope makambuani sila bongo. Akumi kupimina bana na ngai. Adene kende kusukula bimi ni yene kikosu. Abimi na ngai moko. Ayeku kuma mbali na yeba Dani na yena mbali tu ya kuma mbali ya bizu na mnito inaza kuyibisha yo papa mbali ya bizu Akini inaza kumona tate Tia bungo Po na nini Akimi Po amona kiye ni longi ya Tataleki na yeba Na yo kuyibisha ndeku na gari mbali te Tukiende nipa ya paste te Bila kudina kaka pa paste Tukiende pa Yaba suda na la polisi Sinzi ya tuke Tangu tuke Mutu ya semi sini sio papa ye Ndio mbuningana lubi tia Na kukote se susu ndikunangana makamboni te Bizu Tubimise yena na yena Kusuma wadi kene kwa paste Ye papa Papa, kande mama lobi Neza mwana ya liboso na famille Pe neza mwasi ya liboso ba honorenga na famille Yannick abalanga Yannick akota na fenêtre te Papa le mot kunyo pesa papa Isa la sofi rien Après ça il a un kilo Nde bandi kunanga ba mema ka ngula tia kangula mapeka bakenda kana ngo Akase nyoso Papa
chose grave. On a tika ko sala na vie na ngate. Na tambola na banga nzambo yebi na toujours et on nous a kana sama kolono. Papa na sala voltement. Comme si maman nous vient monter. Na busoni. Koza papa ni. Pesa papa le kinini papa na ngai. Abotolinga bébé na ngai. Matika te sengo na ngana mona kata ya niki na pesa bébé. Na te so ya niki musika na papa. Na mi boma. Mwana ya mimi zimi ayibisa tatale na yete. Mbara moko tatale na ondi aza kuyibisa yeke na yete kuninga sana chini. Mbara moko ayo kusala kufotima. Non, il va te pourquoi njamba tikinga pourquoi njamba pesinga mukongo papa ya musolo sambola nga njamba zoyo kango tote nyonso tumataka njambe na première position na makambo na nga nyonso natambola ba jeunesse na nga na kobanga njambe pourquoi na age na okende mokolo nini njamba apangusa no ma ya misu na nga alongoli nga soni alatisinga elamba njamba banisi kobimisa nga ma ya misu ti mokolo nini pourquoi njamba yoka te losambo na nga te soki yoka yanga te yoka te mama na nga te pusali nzambe nini kana lelaka banda na banda kolela mokoninga mpe na osepela lokwa baninga nga mpe naseka lokwa bato esu nde basekaka nakanisi eza ntango ya kolela te nzambe asi apamboli yo parceke nzambe apesi yo mokongo te nazali na fiere nao makasi parmi bana oyo bakoli na kati na eglise ntina balisi yo obali eloko moko oyo kopesa mpasi absence na eglise ezala yo eza mama d'abondance bozomona lisusu te ekomi tozoluka bino ya koluka parceke bana nzambe ebele bazobosana ke eloko nyonso epesami neti libala ezaka suka lipambo ete apres moto soki abali kombe yaka ya kobota kombe yaka ya kovanda kimia bakombe eza ebele me bino botikaki temps epamoni satana pota kota me naza koyebisa bino ke bobanga eloko te oyebi nzambe wana ndenge asalaka na nga oyebi nzambe wana ayanolaka bino kaka nzambe apesa yo libala wana aza capable ya kobundela bitumba bionso eza koapparaître na okomona yango te na kati na Zacharie chapitre 14 verset 3 bible bike ye akokita kobunda biso bitumba akobunda contre banation oyo kote nobondisi biso na Jérémie chapitre 1 verset 19 avec on vous fera la guerre mais vous serez toujours des vainqueurs na moni ntina ya kolela te mama nzambe aza capable ya kobunda yo bitumba mpe komaîtrise baesprit nyonso eza koya babali yo batyo oyo ezali zembi te olobi bien na banga ka nzambe siko zongaka na makolo ya nzambe na tiki yo te silence ya nzambe eza absence na ye te na base na 4 na ozali Exode 14 babi garder silence et l'éternel combattra pour vous na ndimisami ke so tokoti mabondeli biloko bozomona ekodisparaître libala na kovanda kimia yesu tozosambela ayebi kovandisa libala moko na moko na kati na kimia ezala mama mpe akomona kimia so bozoni na kati azali nzela ya nzambe nazo senga yo siko boyebi programme ya culte tosambelaka chaque mercredi de 17h30 à 20h30 wana toza na prière ya komba ya moto na moto ya amibundela ye moko chaque vendredi de 17h30 à 20h toza na prière ya délivrance wana vraiment tababiki soko kokende ape kodevrie biso te chaque jeudi toza na prière etoko tobandaka na tongo ti 17h après dimanche toza na culte d'action de grâce yaka tosambela nzambe bo respecter la programme wana na basi biloko sezo bimana ekobima biso te nzambe akobunda bino bitumba eza bitumba na yo nzambe apesi zo bokambi tozobunda eta mokambi na yo okozwa kimia na kati na kombo na Yesu na banzi pote nzamba kota makambo na yo il faut kosalela ye yo na bilanga na ye na kati na ndako na yo gagner pe bateau yaka na bango toza na église eza église tempête apaisée so tobi tempête apaisée neti mbongo etelemi nzamba konyatango na dans l'immédiat ya mibale toza na avenue Nganga numéro 4 sale fort brouillard nzamba kosaleza nakingapo papa yango wana nayibisi na saka ye mema kaba ninga na yo tuza kaka na quartier kingapo commune ya Limete na avenue Nganga nzambe kusunga papa makambo bajour na pesi na prière bobo sanate bokanga ngo malamu bobenda pe bande mosusu ba ya prophète José nzamba kosala to sambela nzamba na sunga biso salami no moesinga malongeza nango te magi lukela nga solisa mama magi la minute mama kobata ya foti nanga mpo nde obana nganga nasalaka esimbaka toke asali esimbi nango te mama magi na ngai lokola esimbi te nde eza problème nanga mama
ngaye. Mama ki obalanga boye. Na benga inga. Omna ito kende. Nganga wana asalaka azalaka bien. Kopela nani do ni na yo magi. Omemeka to kete panganga. Esi pone pom no to magi pom na yo. Okuzoka mabele so zo mabele magi ko soluke nga solution. Magi ko lukela nga solution mama. Na ozoyo mabeti. Na ozoyo mabeti. Nani? Nga asalaka na batu. Oya ikozwa nga ke na lukela yo na trouver problème esila. Na memaki yo. Siko eza problème nanga. Eza problème nanga te. Yanga te. Yo moko ko banga banga non de trouver ba problème na ndengo ya mutwana banda ko continuer. Tasko problème wana ko bomisana nganga na ngai. Nakoka kosala bato aboye te. Eza problème na yo. Nakoka te. Okozela nga senja likambo mama. Okaka te. Okozela nga yo bela nini te. Nganga no wana. Ana ba puissance. Amona tini kolo. Mama kiloko esimbi te mama ki. Esika nga memaki yo. Esika ya sir. Obomisi na kutu nganga na ngai. Siko na sala nini? Buna makamu na yo moko. Boyo bulala buna nenge nini? Buna na ngo yo moko. Na sukoli maboko. Ngali tutute. Oza mabe. A partir ko manga banga ndo besi makamu nyo. Mama ki. Mama ki te. Na tate. Ngai yina susi ata una funda mutute. So umoni ngalo chama kuluna ngawa. Pona funda mutute. Me pona kuyibisa yu papa. Umoni batu bayakawa. Bayi kufunda nga awe pala yo. Tiba funda ngawana. Yo mona nkaba tuzana bangu apanza ni bakimi. Papa excusez non. Non, aizal bossa l'état. Oui, na yibo. Nganga no zokangela ngai lokola mwana na yo putu zokanga ko bossa l'état. Na za ugangila yo te papa. Siko yo kanga bien. Papa, o eza bureau à la police. Zolanda. Bato zo bana pe na yebi bango te sur les anyebisa ki non, eza le bote tel muto tel pour la comprendre. Na yeba. Bana bati mibale bayakawa. Moi kwa zalaki mama, moi kwa zalaki mwana. Moi kwa zalaki mubali mukolo boy. Bayaka kufunda bajalawa. Epane yo. Yo ne papa baja. Izangai. Mais bayaka ba expliquer que non na zabo. Sans convocation. Sans convocation, ça iloko na yengama. Pona kuyibisa yo. Bino d'ailleurs bundima kakindukite. Bino buyibi butute bundima kango atamkete. Uyibi yango. Papa. Boutou est tellement à ma boutou. Moi est tellement à ma moui. Yo yebisa sur que papa baja. Oui ba funda ki yo meto succès na bango ti ba bimé bango ba kima kimbango. Papa tika yebisa yo. Makambo baza kufundela nga wana na kubumba te. Izali makambo ya butu. Iza ya moi te. Ah bon makamba boutou. Oui. C'est que papa oui makambo no suba mbalo ba ke c'est que c'est solo. Makambo nyoso balba ke za ya solo te. Pona nini papa? Mwana na ngai ya mwasi abala. Abali saki mwana ngai ya mwasi sali libala. Ngana sala kike na zana mbuka. Uyana ngana ye na kisasa wa na yukukuta libala se salami. Tamu libala salami na kati ya biloko isengi ba pesa ngata tadeke. Bazwa bamboma ya makaso tusala ukula symbol na ndenge ya mbuka kutezali ukula ba chombo. Ezali ukula sombi nde kisasa na bino yumubimba na nivu ya mboka kaka makasu za kumona na nyoso esalama wana makasu na ngai mona na te senga bango makasu complication tile leo makasu ko emona na te bon ukuna makasu ngeza kumona na te ngape take muto oyo na uti mboka na zana ba makambo msusu na kukulubawa na za kutenir bango rige ti makasu ngai kumona chiko ba yo funda ngepana yino la police po yo tsala ngani Papa. Soko tali bien et le beau potener que c'est comme ma cache. Mais on est jamais comme la famille. Il faut me corriger la famille. Papa. Yo mo kusulu bana famille. Bon il y a corriger la famille. Mais qu'est-ce que le bon appelle ça? État que l'état congolais mboka oyo. Ozolanda. Papa, ezaka te que non ko boma mwana no to ko nyokola mwana na po likola likaso. Te faut te l'appeler lobby na yo soko ezanini. Tika eloko zulu boyebite. Likaso zo komona likaso na niveau mboka. Eloko munene tika papa kuluba kuna te yango nda zubo mboka. Ce problème était problème grave te na kobenga bango na beng sipeyo bo vandi na expliquer bango que non eloko zubo mboka eza bazo appeler so cher bo silo ni ba moko ozolanda. OK problème ezate mais na koyebisa yo soko moni bakima kiao bambango ibanda awa bakima yo ukoma ngai papa tala moninga nakoma yo to yo komanga. Papa, mon musala l'État, biso kindoki, kisi ezwa biso te. Pour moi, la tenir biso to la tio. Et où t'as wapi? Pour le leo komangai.
papa ngana ko bima makamla bino te parce que ngana za l'état faut la ndela dossier o tina suka pour makamnyoso et comme pendana clair na ona suka o ya vandales o ya vandales ngana kusenga na yu papa na bulimwa nzambe po la police susi ate na biso yo ya commandant Fidel ezala na kimia na sengi yo bubima na makambo po buku kokangate ndo zumuna kuzumuna kambo na zamu tute buku kokangate papa ndokipe bakanga kai bakanga ina ko imena bututu kasi yongo na yebisa yo moni commandant na Fidel o atiki nga place oyo ozolanda soki akwesi ke tokanga yo tokokanga tokotyona boyoko boyo totala place ni okolimwe bima biro na papa yo yebi ngandambo na lobino clair bima na biro na ngai yo yebi na mdena yela ubi msanga na lungi yo poko to makamba fama ya makamba famille na bitu na zali l'état okodi pole makasi na kocho na makasi metu tolanda ne dossier tina suka bima na biro na papa zela na dabisa papa na bubima na makamba famille na bima etazali l'état totyona na l'état na boite na bubima na makamba famille na biso abukota te na zule quand même makasi na ngai bunga ti lelo na jwa Mama Bukilo. Papa Nika. Mama, boni. Boni sante. Eba yo awani. Nana kota libala awa. Awani kati awa. Pay ba locataire to ipa ni. E papa bazar. Aye. Ozo kamoni. Mami. Yo gandu kota libali pa bazar. Mbabeza. Aye. Oyo bubi mukiri. Emi mongola ne bochoka wo posale. Wa lobini. Mutu na yezo sala te. Yo ne mutu so usatibo yo usabu kiru ya bazar. Na koti libale pa bazale. Bazala za mobile. Ngana za mwasi. Siko soki to bala ni mabeza wapi. Kola nela kama kamuna ngai bongo to zola nela pona ne. Bazale na za boya za mobile lokola yote. Ava na bobo nyema kaka ne mudela yo pana. Ngana lobete yo finganga. Ngana lobende bazari wana sabu kilu na yo asa tateleki ya mwana yubo oi mwana ya bara yo kanduka mata yubo kan pa bazari siwa bazari pa sari boy ate bongo za mabewa bongo za bie ngana boti yaniki yepa boti bisu soki to bala ni etali yo mama nanga yeba mongo ozo ya motela misanga moi ko tuna ngai ko sami sanga lokola mwana na yo ngana mwana na yo tena lobete mama kai na yo mwasi alibara ngana mwasi alibara parti alelo benga ngai mwasi alibara mango na bali epa bazali isele meki ndumbe sa ya bino etali yo ngana tula modela yo ngana tula bukiro bubala ni na zamu te mungara sida ndebu zo ulana mbe zo sante zo ulana mbaina nazo lala na mobile azanko bate azamo mobile tango mo posimbie bo sante na simu mobile nanga mama mabeza ba mongo ata beleli kasi kene belela peni mobimo yo ata beleli mama dimi sa mongo na boy kidumbe sa ba mongo nyosi ya ba mongo ni amatara ye kuna osamwe tala nazo la da pandaleza ngama pataleza mamango yo kumusa maya lo mukolo nyoso ki aripa kukocha ko mama lopa lelo pena na zama mama lopa etaliyo bazali wanu so kota libara yo yi makamba sali mwana yo mwana ule lote za kumona na tete pete mitu ya kuluka mwana nani aliye mwana yo bazali te aliye yete akudia yo akudia yo asa wana asa na yabisa na tuni asa bilengo ngana zo yo ke pa bazali yote yo nikate yo zane lokote o zane lokote yo za kopu nzambi kopu etaliyo tamu ikeke to tamu ikeke to ozage loko otuli ngana koti libale pa bazali yo bezo mama na yo fani sai na na bitula iboma na yo ko sakala na ngai tena ko lana kuna ti epa bolola ya na yo na ko ya ko beta yo kuna o sakala na ngai te tazo kene de masi lokola ni yibi obayiba kakuna na ba poalu banefu lokola mmeme nyama soki na mona yo lisusu na ko yebisa bazala ko Des actualités, ma chaîne de
qualité. Na koleka nanga na shamba ya Santivi. Na koleka nanga na shamba ya Santivi. La chaîne, la PCV. La chaîne des actualités. La chaîne de qualité. Na koleka nanga na shamba ya Santivi. La chaîne des actualités. La chaîne de qualité. Na koleka nanga na shamba. Naza napucha mbuti te papa. Kwani hivi vile mjaka kwa mimi choka cha kulinga kwa sina panja ngomba yo. Mkono wako yuka sanguke. Na yo ibeki te. So bandimi na yo ba. Kalinga bako te bizi na ndebe na mutela. Ekubana ndenge ni mkuta na panja. Pia kusala kuye moyo kufunga lala mkantundu pache ngana sala yuni. Na bumina yuna na familia yo. Echina yela lupango yo sio mwana ngana kota. Papa, bima na makambo ya kukota. Bima kubandali. Choko bimite. Ngana yo tukusuka mabe. Tukusuka mabe na yena ndenge ya malembe. Tukusuka mabe ni hivi. Yo ya bingatea. Zakuli biso bolele. Na kati na ozali mukanda ya chapitre 4 na verset 18. Et sur moi, car il m'a oint pour délivrer les captifs. Bato yo surtout bato que baza bato. Dans Jean chapitre 1er, toute chose a été créée par la parole. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. Donc ndengo zawana ozakuto ekelamu ya Nzambe, ozape na moto oyo aza ya yote. Liboto ozoloba wana baza su ya yote po Yesu akufa likolo ngomba Golgotha. Elobi na Jean chapitre 3 na verset 16 tina kokita Yesu akufi po ta racheter bango. Yesu a racheter bango. Onga na kopesona titori bongo la moto. Obitumbozo bandana okokangote. Okokota na kati na skola ba menace. Parce que bité ezali sous contrôle ya. Ozo yele uzulu kuma chama kutu. Ozo yele uzulu ba na kubungu ya mtema yo tukumu chama mtema. Bongo la motema so bongo litoko kufa. Nanya yucho na yo ndo kukufa to kokoti moko résister na mopanga na Nzambe. Soki okobi ici na kati ba dimension oyo yebite ti okoya oyeba ya Nzambe ngala salelaka yo po kuyiba nguyo ngana sana ngona salelaka na uti mboka mchika ngana zala pumu na mboka yo kutibine ngana mwa na loko timbi ya mkeo okusala ngai loko tati lo bila bi tika famille ngana choko tiki famille ngana papa ayibite famille wana eza ya yo te eza famille ya nkolo Yesu na ndenge ozokende oza lelo kote apres nazoyebisa yo uta lelo oza na responsabilité moko te autorité likolo ya famille wana te kaka Nzambe ngana azosaleka utala na yo na udalisa bato msusu bibemba wana kata na moto udalisa awa te ni na gauche ni na droite Bible bike waza kati ya loboko na nga moto basi bango na kati ya loboko na Nzambe okobotola moto moko te naza kobandela oza na famille apesekima ya Yesu Kristo wana eloko moko te okosala awa nalubi tukei papa ni tuyaka epa na yote uyibi bakamusalaka biso sikoyo dingi nini sikoyo nini natuni yo nini ngai naza opeshi naosa mosala na ngai nasisi koloba na bino ete eloko moko te botelemi nyonso bokimi makolo nimi okimela papa boni biso baboyiko oyo eza na baba ngai naosa buzoba na yo ndenge na ye moni ngai na bilo na yo na ye na bilo na yo moni ngai na lupangu na yo bizu tokei mama eske nasala buzoba na ye ngai nasunga bino papa osala na simba te tiko kotiki soto leka na sote mais eloko bana ndela ngo tina suka bokende bosoina biso kolanda noto to benga na biso relation
tuya na bilona yo isimba na ngute ukuma ye tuye tusibike yo likambu yo kumi ye siko ina ye wana tufwanda kaka tutalaka yo C'est pas maman, bon bien ni. C'est pas moi qui vais jouer na bango, non c'est le ba kimi na bango. Tiens, on est à Boujoba, et ben à Boujoba. On est à Moucho au côté té. Inutile ma. Des actualités, ma chaîne de qualité. Na kole kananga na shamba ya santivi, na kole kananga na shamba ya santivi. Ma chaîne des actualités, ma chaîne de qualité. Na kole kananga na shamba ya santivi, na kole kananga na shamba ya santivi. La chaîne la plus suivie. My main job is to advise. Ma chaîne des actualités, ma chaîne de qualité. Na kole kananga na shamba ya santivi, na kole kananga na shamba ya santivi. La chaîne la plus suivie. Ma chaîne des actualités, ma chaîne de qualité. Na kole kananga na shamba ya santivi, na kole kananga na shamba ya santivi. La chaîne des actualités, ma chaîne de qualité. Na kole kananga na shamba ya santivi, na kole kananga na shamba ya santivi. La chaîne des actualités, ma chaîne de qualité. Na kole kananga na shamba ya santivi, na kole kananga na shamba ya santivi. La chaîne ma chaîne des actualités, ma chaîne de qualité. Na kole kananga na shamba ya santivi, na kole kananga na shamba ya santivi.
na shamba ya santivi nakoleka nanga na shamba ya santivi la chaîne des actualités, la chaîne de qualité. Nakoleka nanga na shamba ya santivi nakoleka nanga na shamba ya santivi la chaîne la chaîne des actualités, la chaîne de qualité. Nakoleka nanga na shamba ya santivi nakoleka nanga na shamba ya santivi la chaîne My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed, because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free, because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service.